Et puis le lolo ça l'a passe. Ah, bande ko bana poto ba excuser ngai. Mais bateau bazobo ya lelo musique beta ezaka bateau peto memaka lokwa bangulo. Ah. Donc bazo rendre biso ndenge wana. Ezama mingi. Ça peut aussi se faire parce que des montara que le bio nan de konayo Kofi Boro yo kanate za lokola yesu na nzambe. Ça peut aussi se faire que Kofi Olomide a bêti concert et que yo a bengi so tu peux venir. Bon, on a vu que papa fallait akoufa déjà. Mais en réalité, la bande depuis Ganaye, on a solo lu déjà na Werasom, on a solo lu déjà na Jibin Piana. Tout ça en bon terme. Bango tout ça bazo beta, même na ba fali wana na mona bango baba vient na la musique, ngana nga, les me souviens na âge. Mais baba vient na la musique. Et puis le lolo ça la nga passe. Ah, bande ko bana poto ba excuser ngai. Mais bateau bazo boya le musique beta, ezaka bateau peto memaka lokwa bangulo. Ah, donc bazo rendre biso ndenge wana. Ezama mingi. Losake kingeo mbwa pona kesika koganga te ngomba la komatanga moko ngomba ya bizibeli ya pasi ya mawa na matiko na olikolo na moni yote ezalaki nango sendata na lamuki na pongi danyo zali te ogo dibukombe ya André Kimbuta le haut sommet Olingo harmonie ikele Daniel Bokombe le célèbre journaliste Adi Londolé est beau comme un dieu. César Ngadia Cléboa toujours. D'accord, même les corps. Grâce Mizi et la sexy. mobile oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo kiba ozo dongeni ozo kende wapi pesa na mbo il fallait le retirer il fallait te faire pour te faire aussi mis le colo membre aussi membre supérieur voilà le colo oni oh, cadeau na mena ki. C'est la TV. C'est là. O mono lo molinga kanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ani. C'est la TV rotala ça yo compatriote solo. Je ngai ngana combattant. Combattant aux autres biloko ya Bilal. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattant solo, faut te rappeler déjà mboka. Oh, on peut que na sepeli. Notre compatriote, na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepeli TV. Kande sili. Éviter. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo ni. Ah na kamela. Ke no mela. Kota yaka to kota shi. Mobali na nga yaka. Ouais. Tout le monde est d'accord à travers cette émission Ma Solo. Et moi, je sais que l'émission il en aura partout, Mokil Mobimba, Banara Pamela Chikola, toujours à travers cette émission. Et là, nous sommes à la r2congo.fr
avec lui-même, l'original, imbattable, l'incontournable, le clé Boa César Ngadi. Et ce soir, en exclusivité, toujours, comme d'habitude, vous avez vu que Pamela Chekola, tout aura toujours une exclusivité, toujours à travers cette émission. On a vu qu'il y a de fidèles de cette émission, on va toujours branché. Basenga Kinayamba, Monsieur Google, Félix Oazé, quoi. Et ce soir, toujours des exclusivités. À travers cette émission, nous allons recevoir pour vous, n'est-ce pas, Moko Abongo, Monsieur Google, n'est-ce pas, à travers cette émission Masolo. Et rapidement, tout côté la Masolo, on a vu que Issa Botouli, Fabien Samouzou, à Londres, Bazar ou l'émission. Voilà, tout côté directement. Il est là à ma gauche. Je dis bonsoir, Monsieur Google. Oui, bonsoir Pamela. Boni. Ça va très bien, ça va. Au vu que tu as à pied levé, aux Akina Kinté, ces 2 semaines, à Mikili à Poto. Tu as habité au Kenya, Bamisou Balobi à Kenya parce qu'il était malade, Bamisou à Kenya, Bamisou Babeta qui est. Alors, yo Morosa en émission, yo Masolo, n'a vu que la poto bazon en abisso. Alors, d'abord, mon beauté, et puis, na poto ça qui 2 semaines, aux Zong Nakin, au Kenya, au Salanini, parce que tu as Bassango, Babeti Okuna, aux Akina l'hôpital. Alors, yo Morosa sur place, au Rebi Saban, la poto bazon en abisso, poto Kenya au Salani pendant 2 semaines. Oui, bon, d'abord, on a fait la poto. Mbote mingi yo balinga culture congolaise. Non, on a Paris na kendaki exprès pour na salle 2 semaines parce que nazana ba mise musu bazana na poto alors la petit concorde. Lokola ba dudu cheke kimolo mokoto. Lokola ba fleury fleur. Lokola ba junior wendo. Alors 2 musiciens ba participer dans l'album I Love You ba tchaki banze mona bango. Bon ba sali ba aller retour mingi vraiment tant tout ça qui na studio. Et on a vu que bino bosse langa kuna to sala clip na poto. Donc tout ça là qui va clip là na poto et puis tout ça qui sous pour le montage. Donc 2 semaines on a sali pour le montage, il y a clip, il y a Fleury Fleur, il y a Junior Wendo, voilà. Et puis bon, nous avons tout ça là qui kuna I Love You. Le là ba bilongi ba fille za kozanga mingi o ba yembi na album, ya on a yaki pour na ba on peut ba yemba. Donc on tout tourner ba clip mikolo nyuso. Voilà, non, ça va. Mais par rapport à Bato, Baki Babeta, Kuna la poto, Félix Oazé, quoi, tout ça, pourquoi ça va on euro démentir en européen? Non, ceux qui Bato Babeta, la poto, vraiment, na courage à ça Bato. Je ne pense pas qu'un jour, tu comme aussi bas. On y, tant que tu as allé les lots à Ebani, ne babenga abisso basta, faut avoir courage pour na poto, mon aloboko betaille. Nazara Mokolomusu, son ambassadeur et Afrique du Sud. Tant que Laki Duba Koufaki. Na tuni ba on a vu mais bino vraiment nen bo sale bobomi bino ba sud africain bobomi la ki dube ti pona epsinga lobino biso ba noir to ko jamais ko beta bato ba sala fierté ya mboka ezali nde ba bekolo mosusu ekota na Afrique du Sud nde bomaki la ki dube. Je ne pense pas que les loba congolais bazali prêt ya ko boma ba artiste na bango ya ko beta ka bango ko yoksa bango soni, non, je ne pense pas. Et puis les loba pas comment comprendre. Non, ils allaient à Grenoble, je pense dans le mois de février ou mars. Dans la qui na trop bien on les a quand album n'engé bimi, bateau ça la soirée na titre album. So mon ao na sali soirée moko bouffer moi tout ça. Musu na sali soirée moko na titre ya banzimbo album. Na sali soirée moko I Love You. Les uns à droit d'entrée. Bon, en tout cas, on a évité ceux qui ont droit d'entrée. Mais soirée, bon, je pense qu'ils ont droit d'entrée. Sali ba soirée on est salamaka nazalate ndeti par exemple na Lyon ndeko nanga za kuna Serge Simba asala ki soirée moko I Love You batu ba futa ki droit d'entrée na ba koti mais ngana ba bengi sa pe ngate nazalate ba singa non soirée I Love You elle qui bien même tangu Adamu na Eva bimaki na Afrique du Sud Jean René Golo asala soirée il y a Adamu na Eva pona nzembo na ye donc ba soirée ndengone sala maka mingi ba soirée à thème. Mais titre on a bouffé moi tout ça et c'est pour ça bato mingi. Il y a un frère nabisomo congolais. Comme on a eu Prince Tumbonio le sol, alors qui bon ils allaient bien se rejoindre na poto et nous on a sur place. On a prévu que déjà soirée moi mais le quoi la pause aller ah est-ce que quoi ya voilà donc on a kenai pona yango. Mais curieusement na mona ki batebele ba yaki na se pour nous empêcher na comme na salle. Bon au bazaki na salle ba mona bien que musique ezaki na ngote ezalaki ka soirée. Lelo bato baza na posa ya kosangana fo lo ba yango Pamela ototanga kombo ya César Ngadi
lelo na poto maman ozoteka bantabana na poto wana bazo bengi maman Nzuzi je pense azo ça la plein au saranate parce que batwana sika okendete donc ata sika ba oteka taba batbaye kaka parce que en fait ba eli pena tabate mais ba eli na tabana okutana batoma luka sika okutana metant ba concert ezalaki bon sika taba moye pour la tabana forme ezate donc balata tola tabine na ba concert donc to la to kutana na bande ko musuba uti musika na ba concert le tout le monde en a sauté parce que oui bien go ba concert les années permis na poto voilà donc on prend que tout ça là na ma solo autour ka ya makamona te ezalika que vent moko ezali mikolo je pense que va comprendre photo zong la activité na biso ndenge ezalaki parce que qu'il tire mboka ezokufa. Mais c'est Google tout va dans par rapport à la concert des Obeta Massoute, ça fait un bout de temps, je crois que ça fait 7 ans déjà. Ok, non, Obeta sous ba concert na mikili ya potote. Mais car on a R2 Congo info.fr a pas ces angadi tout monde qui Rex Kazadi na été sur Rohebier et donc yene mutazaki moi meneur hein, donc a beta ba musicien a bêti ça dans moi bateau mais à Kitsi Mandoki a son nakin alors n'a habité par rapport à Yawana est-ce que bon il pense à toi bon espérer que un jour bah concert au Kozo en Ingezala que non Kozo beta en Olympia na Bercy parce que à part Bino tout ça on monde a musicien là bas kilim sous Kozo beta donc apparemment musique congolaise ne manière que ça la moi fierté na même qu'il y en a poto ko beta tout ça alors er moko petso ko vandi tu espères quand même que un jour il ko zonga pe bozo beta Ingezala bo qui ne peut pas poto. Bon, on a dit que toute guerre finit par la paix. Qui bitumani sote sukaka na oyokana. Atabatu ba inani ndenge nini. Soki bango tata bana na bango ba solola. Bo soki ko sala biso te bo peut-être bana ya bana na biso, peut-être na éviter quoi. Mais je suis sûr que un jour musique congolaise ko sala ko beta nango. D'ailleurs beta nango kaka. Soko yo mona ba déranger concert ya loko kanza. Voilà. Et donc musique est bête non yo ka déranger concert à Wilo yo ka parce qu'il vit là-bas il y en a le bit de musique congolaise au bête non kaka yo ba bête non kaka tout ça na Youssoufa moi na papa na ngata boulay abeta kati congolais donc la musique ya congolaise au bête non kaka mais il y a biso artistes au tout na Congo ndé comme nous permis mais j'espère que pour naibi que kim Rex Kazadi azaki meneur à Kitisi déjà mando qui peut-être et que parce que quand on peut déclarer bateau à la poto non tout les musique elles ont tout ça peut-être n'engue à zongi rozonga bon en tout cas espérant oui j'espère mais toute la culture ya Congo car la musique était surtout on a pour ça musique ezonga parce que na sima musique babilo ke belé kufi hein lelo tout ça na salon LTC et pas ya Fernando Sol 6 ngana benga ke Sol 6 Fernando parce que azalaka guitariste ya culture pays un bon guitariste. Alors Lelo, tout ça dans le salon LTC, pour ça dans le salon Mibalé à Toulouse, à Congo, à Fongoli sous salon, il y a un cadre tout ça. Donc, si on est Tibokanga mis sur la Mungo à Toulouse quoi. Mais tout ça dans Bandal ici c'est Paris quoi. Bandal c'est Paris. Mais courage ou token. Après ça bomi hein. Mais heureusement et pas seul 6 groupe Ali. Donc nenga bat mon ami bilili bodon batie groupe pour talaka mona poto so sali loko salon LTC donc ils ont ba norme poto voilà donc moi je pense que l'esprit est bien to faire tourner makambo yo kaka na musique ité pour culture ezaka musique ité culture ezali ba restaurant na bisope ya ba africain surtout ya ba congolais tant bat ba uti musique concert ezana Paris ba yé ba uti Toulouse bauti Bruxelles bauti bamboka bo bayoki nzala baolia na ba restaurant ya ba ndeko na ba congolais lelo ba client baza sauter ba restaurant mingi kangi ba okatsa basuki wapi ba okatsa ngo epa ya ba Chetorio papi kanza ba ndeko na biso na ba congolais mais lelo baza suna ba client ndeti ya liboso te po tokolo ba ndenge to lingi mais ba salon ezako to na mingi na moment ya ba concert voilà biloko belé comme be balelo pour ne pas étendre la liste. Oui, que les lots magasin lokola ba Marité François Girbeau. Ba magasin lokola ba pas indi konanga Gauthier. Jean-Paul Gauthier. Dernièrement nazaki na ba episinga collection mibale les a souté. De tout ce que la collection basi. Ozomona muke do parce que biso ne toro soma biloko na magasin wana ba congolais.
biso ne moto qui para vraiment que makambo ya kolata makambo ya kosala boye bona mais lelo ba place on a tout ils ont sur l'activité té lelo mono to vana na poto ako tout na saison ngade ya bisa yo okoza na mbongo na pusho kene magasin mais ozomona so ba pièce té bango la biso neti ba mindele o biso to ba tufo a rezala pourquoi parce que demande des assoute voilà bref musique ezoko combiner ezo benda quelque part biloko belé tourner tant musique lelo ezalité et puis lelo ko sala nga passe ah bande ko bana poto ba excuser ngai mais bateau bazobo ya lelo musique beta ezaka bateau peto memaka lokwa bangulo donc bazo rendre biso ndenge wana ezama mingi. Donc président vous allez moi chaud moi mbangule bakino ba le ba na simano na 2 semaines au Kenaki na petit soroyoka ki to pozalaki petit frère na oyo ensemble abetaki 3 jours ya concert oyo papa abengisa ki invité papa Wemba comme invité ki JB Piana donc depuis bakabwana c'était une surprise à Romona que Wemba ensemble parce que Zaraba bengi bango ayembi après on mususu ayembi mais ezaki le roman exclusivité moro boye donc moi histoire de l'année malgré musique na biso kiti mais bayemba qui ensemble bengisa ki pe fali namba ki tozana noana namba ki porte-parole ya Koffi Olomide à démentir yango et puis à ça démentir yango plusieurs fois je parle de ça parce que c'est la musique n'a peut-être ce que ça raison parce que polémique est toujours borné alors on a bête moi c'était par rapport à wana à lobby que fallait y quitter parce que fallait azamon na wengete azamon na quartier latin yango moni fallait boya koya alors par rapport à wana président qu'est-ce que tu peux dire par rapport à que nos papa Mbaya qui jibaye mais fallait y être parce que papa naïe a ça qui a yate c'est long porte-parole naïe bon on a vu que papa fallait akufa déjà mais en réalité na bande depuis ganaye na sololi déjà na Werason na sololi déjà na JB Piana tout ça en bon terme donc le long comme ça la manière on a essayé on a parce que là on a luka ki yango voilà donc le lot Werason azaki na ba Congo mon frère ni bonne chance pour na ba concert zo beta kuna voilà JB Piana tout ndeko na to solo la ka to na biso en bon terme. Mais Moutaro soit contre-temps pour un concert, tout le que l'on a problème. Fali, c'est un jeune que je respecte beaucoup. Le là, la fierté musique Nabiso. Voilà, on a dit que Fali, ça peut être guitare, na bête dans le studio. Il dit Badiata, ça a toujours Fali, ça a toujours Nanga, il a solo na Fali, tout le temps boy. Je ne pense pas que na âge à Fali Moutaro dicter comportement naïe. Voilà. Donc non, le lot évolution on est salami. Il y a Robeta Bissika Moko. Concert papa Wemba vient d'abord na saluer place Azali aye pour nous soutenir bandbalé qui naé non je pense que c'est bon ndenge bat pamona nga pe nazana papa Lutumba voilà c'est sans arrière-pensée voilà sans arrière-pensée naza bien avié na ngai naza vie presque na batunyo surtout donc ndenge to ko manifester on a ba concert et comme kitoko elingolo banini elingolo ba ke tant possibilité ko beta suna poto ko zala yo nazana ngo souté ke orchestre moko yé 4 mombeyemba moko moni toka na biso to sangani to beta na biso po minele basala kango Zenith wana biso ne to beta ngo pena ke yo moko Zenith na yo mais en réalité minele ba beta bon té Zenith ba beta ngo 3-4 groupes pour na ezala plus facile parce que ceux qui ba fanatique ya wazi ko baza 4 ya JB baza 5 ya Wera baza par exemple 10 au moins que Zenith tondi voilà donc au lieu de compter quand on a ba fanatique ya mutumoko voilà je pense que le rôle de bandé on a dit ça un jour. Ça peut aussi se faire parce que des montagnes que le bionan de Konayo, Koffi Boro, yo Kanateza, le rôle à Yesu Nzambe. Ça peut aussi se faire que Koffi Olomide a bêté concert et que yo a bengiso tu peux venir. Non on a hors sujet donc ça hors les solos on y. Il y a un cadre nous sur la musique Congo. Ça peut se faire aussi à bengiso invité au pays et tout ça. Ça le rôle à joueur musuba robeta avec équipe musouté. Voilà, il y a donc na robeta na doza makamoko to song sa yangote parce que atana lobby bolamo bat ba mona kana zolo ba mabe so na lobby mabe ba lo bakaka boyna boy mais donc ça si j'ai moko na na difficulté à s'exprimer pour na mutuana parce que atana lobby bolamo ko bimaka mabe voilà donc atana lobby mabe ko bakaka mabe ça le quoi les solo ça c'est une partie donc tire zolo ba orié oui c'est à dire que
donc tout bête ma solo mais hors batouana moni donc na lobaki na nzembo moko na lobi boye omoni mutu akoko bima na lopango na yeke tambola mais obima na mokilité toza kaka voilà donc bato basi babima na mokili to récupérer bango te tout tika na bato baza na mokili bato yo voilà donc vraiment excusez nga to aborder sujet on a te. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, président, pour ne pas te retenir hein, un peu trop. Outina Moussala, tout ça, ils avaient juste interview. Mais que maman Emeline Zemba, Motema, tous pépélés en bétolo, Isabo Touli, Fabien Samouzou, Guilain Mouika, Gino Celo Landenois, Bozo la émission Oma Solo. Donc je vous ai dit tout à l'heure que c'est une exclusivité. Toujours Pamela Chekolani na sala amino plaisir qu'on reçoit la Kosepele Sabino. Et aujourd'hui je reçois pour vous monsieur Google Félix Oazé quoi. Alors président, un mot de la fin parce que tout comme Nasuka na bonne encore retenir yo to reçoit tant penza moulay jon sous rien ndako. On va faire une émission, une grande émission et vous avez 1 heure du temps parce que tout ça là déjà émission na yo. Alors un mot de la fin, batapoto bazona na biso. I Love You, album de GC Bimi, Mozo continue toujours ma clip. Oui, donc ma clip album, il faut aussi là d'ici, bon, total peut-être d'ici juillet, mais on a un juillet, album, mais ça a déjà, DVD, donc DVD ça a déjà, dans ma boucle il y a batou, parce que tout le monde Pamela Chekola ndenge tolingi, batou c'est là quand même une image, album on a une photo c'est là nango. Distributeur moutazo distribuer nga kuna na éviter soit so quantité musumu kolonini bato baso continuer à demander album mais heureusement iTunes ezali Amazon ezali ba maison na ya net hein ya côté kabiloko par réseau na biso internet ezali nous remercier bato baza musika lelo bato baza na Japon mona ba Romengo baza na Japon otinde aso ma CD ndengini pour magasin pété ka ba CD ba congolais kuno ezate akota na iTunes yana zo encourager bandeko baza na poto boluka biloko isika bozali na Canada Jérémy Mukulu bino boza na Canada bandeko mosu baza na Suisse et pas ya na mboka o d'ailleurs en parlant de Suisse na uti ko perdre ami na moko intime abanda ko vivre liboso na Suisse aye na Londres à Koufeli na Bruxelles Apache Mawete Washington bato donc Apache Koufi lelo le 1er juin Apache Koufi lelo nazaki en plein tournage mais na sali clip pour naie ça dit na habité pour so ndenge ya zakolinga oya sala pona ngai alinga ko lobaka Félix continue na benga ba ndeko naie ba lobi aluka nga mingi avant kufa et donc salinga passe mingi parce que ils ont mona lo bango na émission te mais mbala musu na ko kene pe poto pona otala ye moyibi kaka muto ayebana loko la Apache Mawete tanga zobela na ko lo bango pe na TV te ke na uti poto par exemple na uti ko ta la Apache mais lelo loko la kufi na ye na ko lo ba ke non j'allais parfois aussi pour le voir donc lelo Apache asate eza journée mo ba rapport na ngai mais na yebi ke a osala tout pour culture pays vieux za la ndenge za lelo voilà donc on présenté ba condoléances la famille na ye Philippe Muzingi, Kouloutou José Kapesa, voilà, et puis il n'y a pas Bananaye, on a présenté vraiment ma condoléance, c'est vraiment un meilleur ami que j'ai perdu. MC Rogers, Apache Mawete n'est plus là, Brice Mpangi, Apache Mawete a sous-souté. Voilà, mais là on a Koloba, ils ont dit que le lot, ils ont dit responsabilité, il y a Bino, Nakobenga, Bapanzi Sango, il y a Bino. César Ngadi, ils ont responsabilité na bino. Bossa la tout, bocha kimia kati na biso. Parce que le loyo, moi je me rappelle quand on a bétaki Olympia, na memaka, Mami il est là, na Patrick Mboyo. Voilà, ce que le lo banzela poto fungwami, pourquoi pas Pamela Chekola, tokepe poto, ou présenter pe concert moko boye. Mais le lo Namoussa Nabino est comme gêné. Voilà, je pense que l'Okoana n'a pas aussi sa émission boété sans que nous ayons pensé moko envers culture na biso ndenge comme les locaux sont à ciment. Voilà. Artiste en tous on a biso pe belete.
oh si tobeta na poto wana tozo belé mais au bazara na souci ya komema bato na poto tozaki mingi te voilà donc soki tout ça soki 8 kaka sur 70 millions de Congolais tozaka 8 artistes soki 8 jogo ke na poto donc tout ça là tout ozong sali kamwana pour permettre ngai vraiment na loba boyeba na poto na yebi ke mingi boza d'accord te mais mutu moko te ata pusaka pusu alingaki musala na yekufa voilà surtout que biso toujours ça ngopona bolingo pe ya mboka na sukisa boy tala na no concert lokola Olympia na bimana drapeau ya mboka na bimite ke na laksa elama na lati mais drapeau na no ya mboka ba fungoli rideau ya Olympia ba moni drapeau ya RDC batu bagangi voilà je pense que lo kan ngona fwezonga po biso tout wana souci ya mboka na remercie mingi Pamela Chocolat na ndenge lelo oyeti na salon LTC pa Fernando pour na to sala élément oyo mbote mingi na César Ngadi voilà na pesi bino mbote bandeko tu ya poto Lantosha Matai na pesi mbote mingi na Demantino JP Demantino mabanga ya talo JP Lukombo Mikorason JP Masampu ponga na kana mingi kana ba JP so to baga na ba J ben piana to kana ka bien merci beaucoup d'abord on repère trop J ben piana oui c'est mon frère donc c'est mon frère ngana za d'abord fan naï on ne peut pas banaï musala liboso na ngai bango tout bazo beta même na ba fali wana na mona bango baba vient na la musique ngana nga les me souviens à âge mais baba vient na la musique je les salue là où ils sont merci beaucoup c'est un grand plaisir quand même de vous reconnaître Yango président c'est un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission Masolo donc moi je remercie bana potonio son au balandara émission Masolo donc nous sommes Gobelisha type mon comme on a Gobelisha en Suisse na mère siko ya Gobelisha na pesi bango mbote mingi bango bazana na Suisse parce que les autres bazali kamba pashi mawete voilà ndeko na bino pashi mawete azali soute voilà bo skizenga na succès émission bongo mais les gens naza très émis. Merci beaucoup président monsieur Google Félix Wazekwa. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Masolo. Nabi que Pati Massamba le revolver silencieux Nakata Londres Issa Botouli. Vous étiez là nombreuses maman Emiline Zemba toujours fidèle à Pamela Chekola Balobi président Sana Mutumora Sepela Nomingi allez là fort Joël Okonda l'autorité morale. Epsenga Pamela Sosale émission na président. Oui, c'est qui n'a Joël Konda. Joël Okonda. Ouais. Autorité morale. Ouais, autorité morale. La personne mbote. D'ailleurs, comme on les a bien pour Libanga, Joël Okonda. Comment on est générique. Voilà, bye bye. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, on a vu que la poto vous a toujours branché. Donc, les exclusivités. Toujours. Je remercie Alain Gonzo. Encore toujours correct. Gradi Mouya. Merci beaucoup à l'éclé Boa, l'original et l'imbattable César Ngadi. Toujours fidèle. Et balobi la r2congo.fr token toujours les bossos. Voilà. Tokutani bongo toujours na ba surprise à travers cette émission Masolo. Bye bye. Bisous.